Mbote batata ba maman bandeko ba oya biso ba we balingaka sous les baobas. Ba bonsoir, ba bonjour, ça dépend Ernini Okolanda sous les baobas. Vraiment ba shalom na ba homme de Dieu, tozo zongela bino kalate ba ndeko na biso ba homme de Dieu. Na ba chantre de l'Éternel, ba shalom bisika biso bisui bino. Et puis tolobi ba yengi na bandeko na biso ya bundu dia Congo na église ya PV ya Longo Kintwadi na ba Kimbangiste. Ba salam ebele na ba musulman. Vraiment bisika bizali nzamba lola asunga bino. Toyeka kandenge toyaka ba merci ebele na ba bonne na biso. Ndingi bozaka ko s'abonner, bo s'abonner massivement na ba oyo nyonso ba partage ka ba émission ya sous les baobas nzamba lola apambola bino abatela bino mabota na bino ezala na kimia mateya oyo boyoka yango pe bosalela yango bandeko na ngai boyoka toyaka kaka lesheki na pesa kaka mwa avant moko ya muke na makambo oyo na lobela ngo penza te melelo toye ko sala analyse oyo ya biso ya sous les baobas na makambo etali Mike Kalambai na mwasi na ye Peniel Bab Kabwana bazongana basala o bango bakosala mais biso toye tolamusa conscience ya mokili mobimba ya batata ya ba mama conscience elamuka na makambo oyo mais tokolobela mingi mwasi ya Mike te mais biso na sous les baobas tozolobela Mike Kalambai yenda aza star oyo bino bobengi na musique chrétienne. La musique chrétienne. Batata ba mama bandeko bozana se sous les baobas. Na mama leki na bino. Oyo alingaka bino. Bomela na bino. Mwa kopo atia ya. Kopo a vin blanc. Vin rouge. Et ça la katokos. Koka otie mukena mwa whisky muke. Ezalaka pe malamu. Moi jina yo, chocolat chaud, lait chaud, lait froid, moi mai. Ngala zana ngala sima caméra lelo, nazo mela. Moi jina ngai d'orange. Et ça la très bien pour la constipation. Bandeko sans tarder, to koti na mozindo ya likambo. Ndeko mwasi Peniel azana problème te. Soki bokoloba, bokofinga ye, bokoloba sali boye akena ba réseaux sociaux, alobi boye sali boye bandeko na ngai. Ezali mu pepe mutezo mema ye. Mwana mwasi batu innocente. Mwana mukie. Mu pepe ezali ko mema ye, mu pepe wana ezali mu pepe za ko ute pa ya Mike Kalambai mu pepe ya mabe. Boni lelo bino bolingi makambo ya Mike Kalambai eleka na ba réseaux sociaux te. Pona ni bozo condamner mwana batu ya muke mwana na ngai nièce na ngai. Aleka te pona nini? Pona nini lelo bolingi likambo e bombana. Bozolo basali mabe aleki na ba réseaux sociaux aleka te pona nini? Tangu Mike Kalambai aboyaki nièce na ngai. Oya zana Kishasa kuna pona ngana za mama leki ya bana batu nyonso. Elekaki na ba réseaux sociaux. Pona ni bolobaka te. Ke eleka na ba réseaux sociaux te. Ya lelo nde bopandi ko bomba e. Pona yembelaka bino banzembo angwasuma. O bino bobinaka na église. Bandeko. Mike Kalambai.
nga mama leki na yo ba respect bisika biso ezwi yo biso to ekolamusa yo conscience bandeko na nga bo partager video oyo bo partager yango ekomela Mike ekomela mama na ye ekomela bandeko Mike ekomela famille ya Peniel même lelo bazongani ekosimba te nazoyebisa bino nga mama leki na bino nazoyebisa bino boyoka ngai ekosimba te pona nini boloba mama leki pourquoi bandeko na nga tomela mwati na biso esalaka tokos bandeko bolanda nga attentivement na kozala molai mingi te me na kobloba makambo ya motuya mpona Mike Kalambai epuis mpona bato nyonso oyo basalaka makambo ya mabe na kati ya mokili oyo bozokisaka bapota ya bato tout se paye ici bas tofutaka masumu na biso awa Mike Kalambai ozo kofuta masumu na yo bandeko soso aliaka eloko elekaka na mungongo na ye bino bozomona Peniel lokola eloko moka mukie me akoki na mungongo ya Mike Kalambai te pona mungongo ya Mike Kalambai ekoma mukie bakondisa yango na bilula na ye na bilinga na ye yango mungongo na ye koma mukie azokoka komela mbuma na ye wana te oyo akendaki kododa Peniel bokoloba ndenge nini tozoloba na ndenge ya lisese bandeko na ngai botika na décortiquer bino siko situation bandeko na nga ba oya ngai ba o balingaka sule baoba bandeko likambo ya Mike Kalambai eza boye Mike Kalambai akendeki kolinga mwana ya grande sœur na biso ya mama na biso oyo atika biso paix à son âme mama Olangi Elizabeth akei kolinga mwana ya papa Olangi yaya na biso grand frère na biso papa na biso papa Olangi azwi mwana wana avandi na ye 5 ans de fiançailles bandeko nanga mosai na nzambe ya modele nini oyo oke kovanda na mwana 5 ans de fiançailles azwi mwana wana abuki mibeko ya fiançailles abandaki na koloba na bino na baterme nyonso na koloba abandi kobima na mwana wana pe azali kosala ne ba rapport sexuel azali kolala mwana wana boyebi mwana na ngai wana boyebi kombo na ye azali kobima na ye alalilali mwana ya bato basungi ye pe na miziki chrétienne na ye bapesi ye bafinance mpo na miziki wana pe etombwama bandeko na nga bakontribue na famille wana azali conscient sikoyo bana baboyo na yo nasala bino entre parenthèses mama na biso paix à son âme ndenge bomonaki mama botaki bana na ye wana mwana oyo akokana na mama Olangi lokola mwana mwasi wana azali te mama Olangi alingaka bana na ye nyonso me alingaka mwana na ye wana koleka mpona soko atali ye amoni fotokopi na ye alingaka mwana wana abalisa ye na libala ya kitoko bapreparaka deja makambo nyonso mpona libala wana ezala libala ya kitoko makasi me Mike Kalambai azokisaka motema ya mama Olangi afukami ayoki pasi tango abandaka koyebisa mwana mobali oyo okei kobala biso tozomona ye na misala moko ya malamu te na kati na ye misala wana moye nayebisa bino ngo ezali te na boyi koyebisa bino me mwana alobi mama yo sambelaka boche na mabondeli akotika misala wana libala na biso kozala malamu o nzambalola mama pe achaki ye na mabondeli me mwana mobali misala wana ezali kokanga ye kaka
alobi mama ko changer lokola pe mama lingaki mwana na ye wana ya mwasi mingi bandeko bolanda ngai bozala très attentive bokozwa un plus na makambo oyo pe ata bondimeli nga lelo te Mike okoye conscience na yo koloba na kati na yo bandeko basali nyonso pona mapapa wana azala na kimia pona libala na bango basala yango malamu bandeko basombaki biloko nyonso ya bien ya mariage basomba robe basomba nyonso comment tu peux arriver à kosombisa bafamille biloko nyonso wana parce que biloko wana ezalaka baparent mutu basombelaka mwana bango ya mwasi basali yango Mike mwana mwasi asali yo eloko te afinga yo te yo kei pona baintere oyo yebi olobi te nasi na tondi awa me eloko ezozanga passeport rouge passeport oyo ekobanda kotambusanga mokili mobimba soki natikali na bandoluka bavisa yo katisi de l'autre côté mpo nozala otambolaka sans visa ndeko na nga olandi makambo ya mokili me yo oyebi te meme na mwana mama olangi okokaki mpe boya poto bokokaki mpe boya kosinstale na poto me yo otalaki wana te ndeko mobali otiki ye okei na yo de l'autre côté mama olangi nzoka nde afukamaki atomboli maboko epai ya Nzambe nafukami natomboli miso epai ya Nkolo yo molongani na ngai na ntango ya pasi ye na libulu ya kufa Nzambe opesi ngai elonga natatola bomoi na yo na bomoi na ngai Yesu na kati ya molili nga nakobelela Yesu yo nde mwinda bomoi yaka kobikisa ngai ye bokontinuele nga nzembo bamama mama olangi atomboli miso likolo oyebi nini atindela yo ndeli abetela yo priere libabe tata otambolaka nango soko oyebaka te yaya biloko ya bato bilialia batata bokendaka kokota bamario boliaka bambongo ya basi ya bato tokota nao na mwa baconseil bapapa na nga boliaka bamalédiction so boyebaka te soki mama wana tomboli maboko ekozongela yo soki na yo te na bana na yo botala ndeko Mike place Mike tika na yo kofinga frère Patrice alobi ne kutu abimisi ne kutu ba secrétaire tika na yo bato bazotia bakomante baofinga frère Patrice botika na bino atambolaka na libabe ya couple olangi akende papa na opeso conseil yango na bomoni place nyonso yo kokende basi babanda na bango koboya yo pasi oyo monisaki mwana mama olangi fo yo po yo kango yango ozoyoka ngo sikoyo oza lelo ndenge oza boza instable papa na kati ya musala na yo okozala stable lisusu te motema pasi ata ozoyemba kobelela kutu Nzambe te mpo Nzambe ayokaka na yo te makambo yo osala repentance sincère te osenga mwana mwasi ya bato pardon te mpo nasalaka yo eloko te bato baseka ye epesa ye baretard mpo na lelo azwa mobali ya vi na ye tala lelo mwana mwasi ya mapti lelo malgré azwi fiancé me nano abali te alingaka mama na ye alingaka ye moko abalisa mwana na ye mama akoti na sa mabele atikali kobalisa mwana na ye te papa oza na malédiction kokanisa te soki okoti na kati ya chambre na yo mikangeli osambeli Nzambe akoyoka yo te kolanda parole balobaka te balobaka ngo nde nini susu Nzambe alola les morts enterrer les morts okuta bato ebele baza na bososoli na Bible te Nzambe oza malamu kokotisa nga na baprofondeur ya makasi te na boyi
bato bakoya koyeba mama leki azalaka nani nalingaka yango te nzambe na nga sukisanga kaka wana boyi ba révélation mosusu ebima na ntango oyo nazoyebisa yo Mike Kalambai oyo akoyoka yebisa Mike Kalambai kebenga na Belgique kokende na combat spirituel ya Kinshasa te bakondima yo te benga epa ya Papa Mons. Je te salue Papa Mons au place ozali na musala munene oyo salaka benga Papa Mons explique problème na yo senga bolimbisi epa ya Papa Mons loba na Papa Mons apesa autorisation yo okende na cimetière ya Mamulangi pona kuna ezaka na bagarde ekokokota te okende kosenga bolimbisi ndenge Madilu asengaka bolimbisi na cimetière ya Franco parce que boza basali na nzambe te kokosa te no nga nasambelaka nakokende na cimetière koloba te lokuta mpona oza mosali na nzambe te oza nde chantre oyembaka kende na yo koyoka soni te kende kuna oke kosenga na yo bolimbisi mpo oza na oka mutu lokwa mutu nyonso tika na yo batitre wana oyo bozolakisa bato extérieur intérieur boza bongo te omiyebi na yo mpe très bien Mike Kalambai kende na cimetière ya Mamulangi fuka basenga bolimbisi okomona vi na yo ekobonga ekochange ata lelo bozongani na peniel na yo wana okozala na kimia te impudicité kozalaka na yo kaka pona eza babwakela yongo kobwakela soko oyebi te balobaka okozala kimia te batomboli maboko epai ya nkolo me nkolo nini ndenge totombolaka maboko epai ya nkolo bankolo baza ebele. Mais il y a qu'un seul Dieu qui est le tout-puissant, le créateur du ciel et de la terre. Mais il y a plusieurs dieux. Place batu batombo la maboko na bango. Donc Mike Kalambai ici kozali. Soki okoyoka audio po abiso nga mama leki. Nga na bele la kamuto asuka. Tango batu nyonso bakomi kokita nga na ye. Po analobake Mike Kalambai kende kosenga bolimbisi otambola na malédiction biloko batolia biloko miziki wana ba promouvoir yo basala yo nyonso papa oza na isengo ozotambola na bavion me na kati na yo oza na pasi bandeko mibali bokeba na basi oyo bokenda kosakana na bango yo ozomona kaka ozosakana na mwasi nzoka mama na yazo kotombola maboko likolo aza kolela butu na moi mwana onga na boti na memi 9 mois mwana onga na melisi mwana onga na sokoli bongo tato yo soko wuti wapi oyaka koya kosakana na mwana na ngai te Mike Kalambai lotambolaka na malédiction mama Peniel soki mobali oyo ba délivrer yete ya mwasi mwana na ngai nièce na nga okozalaka na kimia te na libala na yo akoyelaka yo kaka bambanda ti maladi ya mabe koya kokotela yo mwana mwasi epuis libala mpe ezalaka oyo bino bozovivre yango te baparent na yo bavandaka esika moko na tata na bino n'est-ce pas ebongo yoke kobala mobali pigeon voyageur akende lelo alobi awa mosalani yango yasalaka aza ambassadeur même baambassadeur batambolaka na basi na bango partout lokola ye avandaka mingi na Kinshasa azwa yo kasi ovanda na Kinshasa na ye nga na yebi nièce na nga azalaki awa mwana ya mukonzi ya tongo atangi na Belgique awa aza na nationalité aza na makambo nyonso me mobali apréféré asala na Congo bakenda famille momba bana na bango batangaka kuna mpe na Congo na baekole internationale eza kuna yo kutu bolobaka anglais baekole américaine eza kuna baindia bafungolisi baekole na bango bazotangisa bana na anglais ebongo bana kabila batangaka wapi bana kabila batanga kuna na Congo na baekole wana kende bokomisa mwana na baekole wana botanga bovanda yo mwasi kote musu mobali kote mususu epuis toyoki lisusu nga na koloba nayokaki yango na émission ya Pasteur Ngefa alobi ke mama moko aza na États-Unis bosololaka na ye bien Peniel yo kende kutu ko se plaindre ke Mike Kalambai moko akomaka impuissant nga na kotyango duti te na bademo nyonso ebele oyo batindela ye atambolaka nango banda boya mwana mwasi bato
Ba demo wana c'est normal ba pesa e ba mari de nuit. Ba mari de nuit nyonso o ba bengana na l'église à combat spirituel. Ba tindela ngo pa mai kalamba eti. Ba mando tinda ba bisika bikauka te. Soka ba bengani mama ka soko ba bengani car ba demo ba mari de ba femme de nuit nyonso ba bial. Na ba mari de nuit ya zala na bango na nzoto. Ba tindale kende pa mai kalamba. Azana bango aza conscient. Papa, changer sambela makasi ha kende ka kosenga pardon kaka. Senga kaka pardon ka ba demon la bango mo banda ko kima papa keyo tikali libre. En tout cas ba mama ba tata bandeko na oyebisa bino makambo eza makambo bozongo sérieux na yebi ke hermona yaka na oloba nga neti bomona nga soki lokwa mama na nyao. Mama Kalunga lelo bozonga ka lokwa mama Kalunga. Bozonga ka lokola soki mama nani bo mengo problème ezate na lobian ka lokola blague na lingi pe na lobango na za sérieuse te na lobango neti blague mais soki azuango ka neti blague un jour nzamba kotuna eke mama leki na tindelaka bino alobelaka yo tikalaka boye pona nini mai kalamba changer nzamba lola a pambola bino bandeko nanga tokomi na biso ko shite mai kalamba inga na oya lisusu te koya koloba na o na pesio eza conseil mutuya ya cher ya mbongo ebele mai kalamba. Soki oyoki ngai benganga mai kalamba. Soko kei kofuka mela kuna obiki benga ngai. Benga la danoise na peso benganga komi mona ki mai kalamba wana te. Benga mama leki na yo. Loba mama leki merci. Merci pesa la katokos. Frère Patrice Aemba, moninga pesio loko senga merci. Omoni pe moninga loba na e bonjour. En tout cas, bandeko na ngai. Ba oyo balingaka sule baoba. Nzamba lola pambola bino azala na bino. Bo partager. Bo repartager mission oyo ekoma pa ya mai kalambai. Ba site belé, ba site religieux. Ba oyo yoe. Ba chaîne religieuse. Bo na pesi bino autorisation. Bo zwa maloba oyo bo tchango na ba site na bino. Bo tchango mai kalamba ya landa. Ba voix céleste. Ba Tiffany kuna ba site nyonso. Ba wapi soki ba. Bo zwa yango mai kalamba alanda maloba oyo asalela yango. Poda zwa délivrance to boyiba atambolaka toujours vie na ye. Ezalaka toujours na ba problème. Awa lelo so akomi kolanda basi ya ba burundaise oya ba basi ya ba burundaise. Oya ba mabakala wana ba o bazanga ba cheville so bazanga ba nini. Akosuka wapi ndeko mobali bo mwana kama komso ba bengi bino akwei crise cardiaque. Avant ezala trop tard mai kalamba bale siko na tiki yango na kana yo. Na yoki batu nyonso ba lobeli yo me ba boy ko lobeli yo vérité. Nga na ye na lobeli yo vérité. Kolobate ya na kepa pasteur mbi ya sambela pona nga. Ba demona bazana o ba okende te o. Ba ko bakisama o na kepa pasteur soki kankenza. Na kepa pasteur bote yo kende na cimetière. Kokosa te ke o nga na sambela na kende na cimetière te. Kokosa bate. Oyebi et conscience na yo zo lobelo na tango. Benga papa mos pona la conclure. Apes autorisation. Alobela yo, abundela yo, aza jeune lokola yo. Okende kuna na cimetière oke ufukama. Ba caméra pe ba men pe ba ye, faut ba filmer yo. Ba filmer yo, ba osengi pardon. Après ba démon wana ba okende. OK? Bon, botika la malam. Ba bye bye, ba love bisika biso bizwi bino. Wana mama leki na bino. Mwana suka ba famille banda. La danoise. Bye. Bah, bisous. Bonjour, Badeko. Bonjour, la Pessi Binombote. Bonjour, sur le Baoba, la danoise. Émission Malam Oyo. Tova nanam nase anzete oya Baoba nzete ya Pio nzete ya Oyo. Bakoko bandaki kovandisa biso po to banda ko peta masolo eza vraiment important parce que
réfléchissaka bato soki tovandi na se ya nzete ya pio nzete ya monene ezopesa fraîcheur. Donc vraiment soki tokobeta lisolo frère Mike Kalambai vraiment sembla couple wana ezosala mpasi ndenge nini tozomona des gens en train d'intervenir. Moi j'ai regardé beaucoup des interventions même des serviteurs de Dieu, même des femmes servantes de Dieu, même tout le monde classe sociale nyonso. Vraiment tout autour il y a des rien. Donc, je ne suis pas les meilleurs pour intervenir, mais moi, j'ai juste passé à quelque chose. Je voulais aussi partager avec vous. Moi, personnellement, en tant qu'un homme, je ne peux pas autoriser que les gens puissent penser comme vous pensez, surtout vous les femmes. Pour moi, moi, c'est kitoko munene mwindu molai mukuse azako lobana média. Elle est juste en train de condamner sa sœur par rapport à Makambo Isoleka. Mais moi, je me pose la question, par exemple, est-ce que c'est vraiment important que de condamner moi, moi, si voilà. Est-ce que c'est vraiment d'une, il y a pour condamner parce que de toutes les façons, la fille là a raison. Péniel a totalement raison. Moi, je ne peux pas condamner Péniel à ta mon quête. Ceux qui n'ont pas ça conseil, oui, n'ont pas ça pénier un conseil, parfois, on a certaines attitudes, d'accord, par rapport, il y a Maramba couple, parfois, conseil, mais condamnation, dans Makambo, et tu connais que je ne le trouve pas. Mais si je peux condamner quelqu'un, dans Makambo, c'est frère Mike Kalambai. Vous voyez? Il y a une différence entre porter conseil et puis condamner. Parce que même la fille là, peignée, la femme la peignée, excusez-moi, parce que c'est une femme mariée, quand apostaki makambo wana nyonso a publié qui couple na bango, je pense que la fille a pris beaucoup de temps pour asala yango, mais ce qui asala yango azalaki na raison, azalaki na bit objectif moko peut-être que bino basere en Christ to bino bachrétien bokoprotele mpo na couple na ye mwa solution conseil aide, peut-être aza na besoin te ya kokabwana. Peut-être ils ont ultimatum ou apesi mobile mais peut-être ça il a besoin juste nous les chrétiens, vous les chrétiens, bon apporter un plus afin que makambo qui ne besoin ça frère Mike Nanzela parce que ngande naza papa naza mona moi aussi. Je dis ça et ça m'engage que moi que jamais na vie na ngai nakoki koautorize moi na ngai soki abalaki mariage ata oyo tobengaka religieux na limbongo makambo nyonso mai nakoki kosupporte jamais mwana na nga avanda na mariage oyo mobali aza infidèle ou aza kohumilie mwana na ngai parce que c'est l'infidélité, c'est déjà dit que tu n'aimes pas cette femme là. Quand tu es un homme infidèle, donc tu es un homme qui humilie sa femme, tu vois. Alors, on a la condima yango te. Et alors, je ne peux pas aussi accepter à une sœur, ou bien une femme, ou bien une maman, quelque part, au vivre. Bah, il y a infidélité à accepter en moi quand on a ils ont racaté. Ils ont racaté. Il y a comment biso ba Congolais, les femmes congolaises, quand tu le vois, elles sont toujours je peux dire, aussi soutenir Maramba Pamba, mais tu es trop malheureuse. Tu vis malheureusement, tu vis avec un mari qui te trompe. C'est pour cela que se débarrasser d'un problème en tête. Au moins, moi, ça y est, pour qu'on accuser de tout pour rien. Sauf rien. En tout cas, et ça passe. Il faut vraiment, les femmes congolaises, vous-même, vous devez vous prendre en charge, de vous dire que vous êtes des femmes de valeur. Vous êtes des femmes belles, douces et vraiment des femmes qui méritent d'être respectées. Parce que nous attaquons Mobali, je vous dirais ceci, ceux qui au moins Mobali a triché, quelque part à l'ingioté. Parce que les bisous mibato qui n'a pas triché n'a pas quelconque si n'a pas circonstance ni ça. Tu penses à Nabino. Moi, il m'est arrivé plusieurs fois, je me suis échappé dans cette histoire-là et infidélité parce que je suis arrivé à Nalingi, Momi, Morobo, Chéri, Mora, Sepeli, par rapport. Tokutaine pe tovandi tondosa pe mazoto mokende pe papa feba tomo beta mazoto komika na place sango na penza no match penza beta ma penza de la espèce wo. J'ai beaucoup pensé à ma femme. J'ai dit si je le fais, elle sera triste et sera yokion. Alors soki ezalaki nga na place na ye ndenge na sani
donc le na pensé mpona ye kaka ke oyo mpasi oyo akokai kosalanga soki ezalaki nga nde nakangaki na problème oyo na kati nayebisi chéri wana momi wana nabi en tout cas je suis marié je peux pas je m'excuse momi wana azalaki andimaki te ke na baniveau tokomaki nango wana na baplaisir tonde okende nango wana ke nakoki koarrêter et ça fait plusieurs fois parce que je pensais à ma femme eza témoignage ya lokuta te eza ya solo. Alors, moi, je n'arriverai pas à comprendre qu'un homme qui est en train de faire l'infidélité et dit qu'il aime sa femme, en faisant ça, et tu ne penses pas à ta femme, c'est pas possible. Que ce soit les cas, que ce soit les défauts de ta femme, au lieu écoute infidélité, toi un homme marié, surtout chrétien, vaut mieux écouter aussi l'année avant. Boka bwana na bino. Ata mokili koloba na yango ndenge nini la miso nzambe, boka bwani. Que ce soit les cas, boka bakio que nous infidélité. Alors, je trouve ça vraiment inconcevable, surtout pour les femmes d'aujourd'hui. Les femmes qui vivent dans le 20e siècle, parce que dans 2019, il y a les lots, où on accepter, on encourager frère Mike à mobali, à son droit il y a pas plaisir à mibali, il y a pas problème. Non, frère Mike, c'est pas un chrétien, c'est pas plutôt un païen, c'est un chrétien. C'est un frère qui marche avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est entouré, à couper qui sont mabé. À couper qui sont mabé. Qu'est-ce que vous pensez? Mon ensemble vanda à pas moto. Et même à moto na sainteté. Ce que nous avons ça mabé, c'est-à-dire mon ensemble ça été. Alors, Zamba lingi est à la bongo. Zamba préféré que a humilié frère Mike au niveau où que Zamba frère Mike a la conscience à Banganzambe à s'excuser. Et alors, votre devoir, vous les femmes africaines, les femmes congolaises, c'est de soutenir votre sœur, Peniel, on a besoin d'abino, on a besoin d'appui d'abino. Parce que le losoki, boyede, si frère Mike a tika infidélité, à soutenir moi, à respecter moi, frère Mike a koyo kabino, parce que ce qui bleu boté les méliers, et vous avez l'homme sous. Parce que ça va voir et belé. Mais vous êtes là en train de la condamner maintenant, la victime. Victime a commis coupable. Ça s'est fait où? Les femmes africaines, vous devez vous réveiller. Les femmes congolaises en particulier, des belles femmes du monde, vous devez vous réveiller. Pour se réveiller, pour se valoriser. Pour payer sa valeur na bomotonabino. Vous êtes des perles rares. Vous êtes des reines. Il y a un homme mokoboué. Et ça t'est qui vous comment désespérer dans la vie, ma femme congolaise. C'est comme si c'est les mariages qui ils ont fin du monde. Oui, non. Le l'autre Amida a sali mabe, oui, a sali mabe. Amida a changé a changé mibali. Mais vous devez comprendre que Amida vit sa vie. Amida veut vivre heureuse. À revivre malheureuse toute sa vie parce qu'elle est là. Non, elle fait sa vie. C'est la liberté. Alors, je ne la condamne pas et puis je l'encourage pas. Je dis seulement qu'elle fait sa vie. Et c'est quand elle reçoit conscience, elle suit conscience. Alors, pour Peniel, elle vivre dans un frère qui est chrétien, un homme chrétien, un homme qui doit être exemplaire. Alors, bande konanga, to matato kita, to zonga nanzela, vraiment, to eba ko se respecter. Boutika mon la bateau tranquille. Boutika Peniel tranquille parce que quand vous dites là que Peniel a le baki pour le meilleur et pour le pire, on a dit là, il fallait supporter. Oh mon Dieu, quand vous êtes ignorant, vous savez quoi? Le meilleur et le pur, c'est dans d'autres circonstances de la vie. Oh, beaucoup dans un couple. Marque d'argent, la maladie, ma problème circonstanciel et qu'on compte dans le couple. C'est ça le pire. Moi, si ton mari doit tenir fort. Mais quand il y a l'infidélité dans les mariages, l'Éternel Dieu a dit, il n'y a qu'une seule raison pour que les mariages soient divisés, ou l'homme ou la femme se séparent, si seulement si il y a l'infidélité. Vous savez bien, vous le savez. Alors pour Dieu, l'infidélité, c'est injuste. C'est humiliation. C'est dissoudre, c'est faire du mal à l'autre. Alors Dieu nous condamne. Alors laissez Peniel tranquille, qu'elle-même fasse le choix de sa vie. Si Mike Kalambai va la convaincre encore, il y a kozongisa ye comme mobali na ya vie,
Elle-même sait comment elle va le faire. Alors, Mike Anambala a un devoir le plus fort de convaincre d'aller faire des démarches pour te azongi la Mwasinaï. À convaincre Mwasinaï. Si moi j'étais Mike Anambala, je donnerais tout au monde que cette femme-là, cette belle femme-là, me pardonne. Même si la femme-là me dit que frère Mike Anambala, naningi sous sala musala wana te ya musique. Au nom de l'amour. Si je veux ma femme et gagner mes enfants, je vais le faire. Peut-être après, moi, si je vais après avoir exécuté, après que je vais quand même, à l'ingingai, à l'imiango. Peut-être ça va prendre du temps. Mais, comme moi, ça va permettre à Sam Sanaï et Mike Ganamba doit promettre à sa femme qu'il doit changer. Il doit changer. Il doit changer et changer. Alors, je suis désolé, désolé de voir vous les femmes, vous-même les femmes, les victimes, réagir de cette façon. Donnez à votre soeur qui a besoin de votre aide, de votre soutien, qui crie à votre nom. Beaucoup ça va sauver les banaï, aninga sauver les banaï, karaté. Azo sauver pe ababino yo. Beaucoup ka kolobate o kaka bino mo bozo ko intervenir. Et va na zalaka bongo, zalaka bongo, zalaka soumise. En voyant vous dans vos visages, on voit les hommes, vos hommes vous maltraitent. Vos hommes vont en train d'être infidèles par-ci, par-là. Quand vous ne dites pas là, vous ne dites rien, vous souffrez en captivité, vous voulez qu'elle aussi souffre. Non, elle, c'est une femme forte. Une femme forte, une femme sincère, qui n'a pas voulu que, à côté de boulot, un mensonge, un homme qui se publie avec beaucoup de femmes. Moi, si je me public, bilo bozo bakate tango na public te. Alors quand Mike Kalamba aza ko pima na ba public, ko poster ba photo en public, ko sala ba en public, siko ape azo wanga na makambo pe en public. Donc ye kaka yuma kaka parce que ça une expérience c'était parce que ça moi a 22 ans anima kaka. Ah non, moi je l'encourage si j'étais son frère, j'allais être là à côté d'elle pour l'encourager, pour lui dire que ma soeur tu as raison. Il ne faut pas laisser que ton mari te maltraite. Surtout en cas de l'infidélité. Non, 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 non. Je ne laisserai pas ma soeur. Si je j'étais un papa, je ne laisserai pas ma fille. Je l'encouragerai d'être forte et puis de revendiquer ses droits. Ceux qui m'ont à reconnaître ma fille a droit de se divorcer. Elle a droit. Et alors, ça dépend quand maintenant la péniel que vraiment Kalamba a convaincu pour te azubabazongana ceux qui peuvent faire Kalamba a boyé. Là c'est vraiment, je dirais que c'est pas un frère, c'est pas un frère en Christ. Ceux qui Mike Kalamba a boyé péniel sans avoir fait les efforts, il y a pardon. Frère Nanga, je te dis tu es un païen. Donc vraiment amour dans un pour nayo. Considération dans un pas et aussi là. Jusqu'à présent, je te vois, mais j'attends tes démarches. J'attends que tu nous prouves que tu es capable de faire quelque chose pour convaincre que tu es un enfant de Dieu. Maintenant, soit bon gaka. Maintenant, soit sera berère. Moto nyonso akendaka na badefo toza na badefo biso nyonso ntanga nazoloba tosalaka mabe mais quand mabe ye osali effort ya kose humilie wana nde nzambe asalaka bolamu na ye. En tout cas, il y a des gens qui crient là-bas dans ma maison parce que c'est une maison vive. Il y a des gens, ma famille, en train de crier parce que la maison dérangée. Mais quand même, excusez-moi parce que je suis en train de parler et en plein dérangement. Mais toutefois, les Kamnazo Loba, besoin au sérieux. Besoin vraiment au sérieux. Maman, bozala vraiment sage. Bon, il débat na bino. Pour tiaba na bino la souffrance parce que vous les mamans l'ancienne maman vous souffrez. Attends, pour tiaba na bino la souffrance ni balo bazo bala bana bino faut pas respecter bana bino. Quand you bala moi non, c'est pour les meilleurs, pour les pauvres, c'est pour la vie. Et alors, pour la vie, moins infidélité, pas d'infidélité. S'il y aura l'infidélité, c'est-à-dire que cet amour est vraiment bafoué. Alors, ne supportez pas que vos enfants souffrent comme vous. Peut-être. Peut-être qu'ils souffrent en côté.
mais bana na biso ya mikolo tozobota bazovivre makambo mosusu baza na température tempérament mosusu baza na baexpérience mosusu bomema bana baexpérience na biso te tokonseye bango mais ne condamne pas na baarte bazosala na bajustification na bango barevendication na bango parce que c'est une autre génération de femmes qui sont vives et alors conseil na nga ezali kaka bongo vraiment merci la dano ati soko kolekisa yango mpe nandimi ke biso nyonso tokozonga na voix quand même tokoyeba quand même kozala les gens qui réfléchit et non topotaka baconseil moko ezanga motu na makolo ça ferait de bien tokana suki wana napesi bino nyonso mbote toumela kaka na sous les baoba parce que yango vraiment eza émission tokoki kozwa baconseil ebele merci à vous.